Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. S'il te plaît, Anita. Enfin, il y a un problème? Oui. Papa Mangazanga qui m'a été traité en Andakufo. Oui, Ozo Senganga déjà, pardon, je ne comprends pas vraiment. Salut, ma belle. Mais quel genre de pardon Lingosenga ou préférez une émission, s'il te plaît? Hein? S'il vous plaît. Pourquoi place na mutema no mekulimbisa ngai? Comment ça m'énerve, s'il te plaît? Tango linga ngai. Nazala déjà na zemi na ngai. Nabando yebate sono sana ngo. Zéladon, s'il te plaît. Na comprendre bien. Papa, s'il vous plaît, est-ce que tu peux... Jusqu'à niveau que na kende ko bima pan na bango. Waza na zemi nanga. Mwana koli. Papa, s'il vous plaît. Est-ce que Okoko yoka? Est-ce que Okoko yoka Mama Nita? Est-ce que Okoko fanda mukio yoka Mama Nita? Mama Nita. Pauvre garçon, on a ça que jamais moi. Mais madame, on a ça qui là. S'il vous plaît, moi. Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Un grand merci à les téléspectateurs, surtout à Zolanda Bisso, un peu partout dans le monde. En tout cas, Mbote, Esika, et Swami Bino. Bisso na chez Bisso Télévision, Tolobaka, Yesu Christ Motona Yambo, Yesu Christ Nde, numéro 1. Abonnez-vous aussi massivement, aimez la vidéo, likez. Vous ne serez pas dessus. Ce magazine, bravo Jésus. On est là toujours pour amener les gens, le fidèle, le peuple de Dieu. Nakati ya éclaircissement. Tout ça, bravo Jésus. Ils ont représenté les pardons dans nos vies. Voilà, merci beaucoup. Je suis passé sur le plateau, je suis avec mon invité qu'on va essayer de discuter durant cette émission. Merci à Maman Lydie, Moukadimer Double. Merci à Président Chico. Merci à Ali Eliasso. Merci à Denis Monsolo, sans oublier Thomas Fabien. Merci à vous également, le vieux Ox. Napesi Yombote, Bisike Zoami Abino. Maman Émilie, Orphelina Vida. En tout cas, bana bazawana, bazana besoin na bino, bato waza mitemo malamu, n'oubliez pas d'appeler Maman Émilie pour votre soutien pour les orphelins. Fondation Denise Nyakero, toujours là avec Chebiso Télévision. Voilà, merci beaucoup. Ce qui te solo l'engagement qu'on a technique, merci beaucoup pour na kofongole langa caméra, nazana invité nanga. Na bosanité koma kololo pango na mbongo moke. En tout cas soko bengi biso to retour contact okoko ma papa lopango maman lopango nata lo moke. Voilà. Maman. Oui. Oh, tu musika hein? Non, tu vraiment musika. OK. Bon, voilà, merci beaucoup. Avant toute photo banda moi, les solos, la biso et les biso, tu as bonde là, ou quand biso la prière? Non. Non, koko bonde la te, moka o bonde. Koko bonde la te. C'est que les kamango les qui au moins kilo mingi koleka yesu alors. Il est qui n'a pas yesu te, mais moral n'engage bien te. Ok, oko kanga kasimiso. Éternel Père de grâce, nous te disons merci, nous te disons un grand matin. Seigneur, laisse que ta miséricorde et ta grâce descendent dans cette mission au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas de toi, Seigneur, est à la musique, na kombo na Yesu.
Tu as été tout ce que koya lokola dérangement, lokola problème. Et ça la musique, est-ce que la paix, la joie, la bénédiction, et ça la partage nabiso que toute personne ou a kolanda émission oyo abika pe a confessé o izo kotungisi na kati ya mutema na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà, merci beaucoup. Mama kombo na Mama Anita. Mama Anita. Uti wapi? Ufandara wapi? Usalaka nini? Nauti na kitambo. OK. Nasala elote nazaka femme mariée. Ah, usala elote ozaka femme ménagère. OK, obala? Oui, na bala. OK. Bana boni. Naka na mwana moko. Ozaka na mwana moko. Oyeli biso nini? Ubengaki biso, bravo Jésus. Nana posa kolekana. Problème on penzi zani. Nabengaki bino po bomeka mpe ko edengai. Nga mona okoka te. OK. Naza vraiment na problème sérieux. On aurait ko risquer na libala na ngai. Na libala? Oui. Papa ko beto matutu? Non, za problème ko beta te. Eza nini kasi? Est-ce que tu peux être à l'aise, calme? Ou expliquer biso? OK. Nazalaki kovivre na garçon moko boye. Et après toyaki koboya na nga na mobali wana. Naye kose retrouver na zemi na ye. Nazalaki obligé ozongela ye po nayebisa ye naza na zemi. OK. Mobali wana atikala koyoka nga te. Awanga na zemi wana. Tango bengi ye, oyebisi ye ki oza na zemi? Tango nabengaki ye même pas. Nakendaki directement puis epa na bango. OK. Nde na bandi ko apprendre ye que natikali na zemi na yo eza ya 2 semaines. Alors eza zemi na ye te ayebi yango même pas. Nalukela yango kolo mosusu. Naye kokende na ngai mpe na zemi wana. E po na yo oyoka sango ke mwa mobali wana avoyageaki. Meno yo suka ende. Utikali na zemi ya 2 semaines. Natikali na zemi na ngai. Nzambe akosanga grâce nakutani na mobali mosusu oyo nazani na minute oyo. Ntongo tolingani na mwa mobali wana naye kosala effort ya kobima na ye, ya kowela kobima na ye pour ke nazwa moyen ya kokosela ke zemi wana eza ya ye. OK. Wana ozaye suna ba nouvelle ya mobali wana te. Je sais pas, ozaye suna nouvelle nete ou oyeba nouvelle na ye to quelque chose comme ça. Nayebaki ke avoyageaki, nayokaki nayebisi ngai avoyagea. Epa nani? Bakamarade na ye. Ah, bakamarade mobali wana. OK, d'accord. Nde na bando continuer kovivre na mobali wana koma ene wana. Naye po yebisi ke nakomi na zemi na ye. Mwa mobali bato aboyaki yango te andima ezemi wana. Ekosala effort ya koyepa na biso pour ke arécupere nga tozala na ye. Kande basaka sembola libala. Asalaki yango nyonso. OK. Nakende epe na ye, epa na ye. Naye kobota na ngai bien. Si lelo mwana naza, mais aza na 10 ans. Akomi na 10 ans? Oui, akomi déjà na 10 ans. OK. Chose grave. À part wana boboti suna mobali wana mwana te? Te, non toboti te. Ah, zemi wana kaka. Ka oazemi nde tozani ti siko. Ye pazaka au courant ke mwana naza ye. Oui. Aza mwasi to mwa mobali? Aza mwa mobali. Mwana mobali. À part lisolo na oyo ya koyeba camarade na yo, yo moko na mobali na yo. Ezala moto ayebaki ke yo zaye na zemi? Non. Beta lisolo na famille na baninga? Lisolo na famille na beta te. OK. Mais naza sur bakamarade nde bayebaki naza na zemi. OK. Chose grave. Moi mobali wana RC na ngai place azwi numéro na ngai nayebi te.
akomi kodérange nga na telefone aza na posa mwana na ye donc arécupéré mwana ye siko mobali na nga ndako ayebi déjà ke mwana wana aza ya ye po koselaki toloba bongo nazali na choix te donc koko bokola zemi nga moko te yango sala na kosela ye siko na minute ekomi kolo mwana bimi pozwa mwana ye naoyeba te nakoexplike mobali na nga ndenge nini nakobanda ndenge nini tandis ke nalinga mobali na ngai nayebi ke soki ayoki makambo ozwanga nani yango moko nabengai bino bosunga ngai. Mama Anita nalandi yo pene na bokebi me eloko moko etungisi nga mwa moke ndeko mobali wana asawanga na kizemi seki alobaki ke zemi eza ya ye te. Comment après 10 ans ou 11 ans je peux pour se calculer na nini au temps ya grossesse aye 11 ans après ayaki alobaki zemi aneza ya ye. Est-ce que mutu moko abandé ko surveiller te quelque part? Est-ce que tu savais dans l'entourage na ye na famille na ye il a eu ton numéro ou est-ce que ozo penser vraiment là où soki na bosani te nakutana na camarade na ye moko OK et zemi koma déjà monene et puis nayebisa camarade luke zemi oyo eza ya camarade na ye mais napesa ngo mobali mosusu po ya wangana zemi wana mais aotikala komona mwana wana te nayebisa camarade ne bongo mpo nazala na kanda nalakela mpe me na mobali yango mabe nalobaka vraiment nalobaka. OK olakelaka ye nini parceke biso bamama kota kolakela toza makasi ipe ezwaka oui parce que zemi na ye aoreconnaître ke eza ye mais aowangana parce que na moment nazalaka na mobali mosusu te ka ye nde na ndo ovivre na ye sikoyo na baeta na yo owangani ngai osundoli ngai na zemi na oza na esengono te. OK maintenant ntongo ayo ekoreklame mwana obandi koloba na ye ye réaction eza nini? Ye réaction na ye alobi baraison oyo azopesa awanganaki ye parce que azali na position te ayebi te ndenge alingi abokola ye yango moni awangana ye. OK maintenant yo répondre nini opesa mwana opesa ye te? nga na répondre ke naza na eloko na ye te naza mpe na mwana na ye te kanda awanganaka ye donc abusa na ye. OK maintenant ce que problème no ezali bravo Jésus to sunga ona nini parce que tant de jours répondre déjà mobali na yo ke opesa mwana te ya so continuer ka ba menace yango ye na bravo Jésus na chebiso to ndeni. Oui ao continuer ba menace ko déranger nga nyonso menace neza nini aya nuire yo aya bebisa yo expliquer biso to comprendre azoloba très bien soki naza na posa ye ntina ndako na nga te napesa ye mwana na ye siko nga na oyeba te naopesa mwana ngo ndenge nini mobali na ngai yebike mwana wana aza ya ye naoyeba te so naosa ndeni. OK nde oye tosunga yo problème no siko ezali tosa ndeni mwana ngo aza mwana bato aza makila bato malgré na bomba secret ta molai mais naza esu na choix te nazanga esu na choix te parce que papa na ye azo insiste makasi mpona mwana na ye donc nakomi nanga na suka naloba nanga vérité oyebisa siko nani vérité nayebisa mobali na ngai vérité bozani na ndako oui oyebisa vérité oui ke mwana naza ya ye te tu assumes bamambo ya boye tu penses pas que est-ce que mobali noko accepter yango aoyamba yango comment 10 ans après un enfant ya ye te bakolela nyonso bokola nyonso mwana bokoli bapongi akata
Kobo sanate banana ajuana il y a 2 ans, 1 année, 9 mois, 3 mois, hôpital, Kenezonga. Tous ces sommeils qu'il a perdus, les efforts qu'il a fournis dans sa vie pour la moine. Est-ce que cette vérité-là, au lingo ebisa est maintenant, tu penses vraiment qu'il va te battre? Yangonga mona koke ko ebisa ngoti. Ok. Yangona ekepa bino po. Na bando ebate no banda ndenge nini. Na epa bino bo edengai. Est-ce que Mobile nous est au courant que tu es ici? Ou qu'il y a une mission? On a ces vérités. A éviter. On met que sur la tana famille notée, attends tout le monde comme membre de famille, ou partager, même ton ami, ou aïe baki vérité que tu étais enceinte de l'ex. Na ebisi mututi, na directement ka aipa bino. Donc oui, parce que tu sais que bravo Jésus, il y a toujours une solution. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Tobengae, to sande. Naze suna shwati, obengae. Tobengae. Obengae. Ok, d'accord. On peut savoir le numéro de téléphone à mobile nayo, comme ça, tobengae. Comme c'est bravo Jésus, comme on est là toujours pour nako sala couper sa solution. Il y a des avocats, il y a de serviteurs de Dieu, toujours pour nous arranger ma famille, il y a un couple, voilà, c'est un peu ça. Toujours continuer, voilà, merci beaucoup, Papa Eli, toujours sport et puis on se retrouve. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, merci beaucoup. Comme Kololo Pango na pris à mon quai 20 sur 20 le pango na yo moko. Sur le kika aéroport bando poussana. Et a vraiment musikate. Sur contacter biso et kozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup et puis merci aussi na fondation Denise Nyakero. Merci à Papa Chiki Mukadi. Papa Bodrick. Losako. Oui, Losako et le kanza komba mabendeliwa. Voilà. Bonio. Par l'adresse du Seigneur, ça va. Ah, na monio loko akumu hein. Oza moko ya ba chef kutimie to uti na linewa. Oui, la lignée la chef coutumier. La lignée la chef coutumier. Ok, d'accord. Bisom tout benga kio parce que tout tout ça no mo analyse ok. Na bravo Jésus. Ya on to benga kio pour to meka un peu ko solo là. On s'appelle la surprise na biso. Bon, na s'appelle la kaka pour nalanda kango. Souvent on a YouTube. Ah, on t'a biso déjà. Ok, voilà. Merci beaucoup. Papa Bodrick. Vous êtes marié? Oui. Combien d'enfants? Vous avez un oui. Un garçon? Fille? Garçon. Ah, un garçon. Ok, d'accord. Bonne maman. Oui, ça bien. Ah, ça bien. Oui. Tu l'aimes? Excusez-moi. Hein? Pardon? Excusez-moi, tu l'aimes ta femme? Vraiment. Vraiment. Moi, c'est na bali na bimisimbongo. Comment possible na olingete? D'accord. Ah, coupé Salomé, oyo. C'est très bien. Papa, votre moi, analyse dans le somme que c'est sur la vie, sur le couple. Tu vois, la vie du couple, c'est en vie, un peu dans des problèmes, dans des situations.
nde yango tozo solo là peut-être conseil na yo, peut-être réflexion na yo, peut-être pensée na yo et ko sunga bandeko babengi biso na kati ya lisolo na bango. Il y a un jeune couple, mais bah ça déjà je pense, je sais pas, 10 ans, 13 ans dans le mariage, mais la fille, azaki na ex na moko, bando vivre na ye, et puis ex wana, ayako tomba enceinte à ex wana. Après, bah malaise, yabiso ba siso corps étranger koti na nzoto, ayako remarqué qu'il a tomba qui enceinte. Il a appelé les garçons, bon, parce qu'il n'a pas maquillé les, n'engé sala, kaka, na tiki, oibika jeunesse onde sala. Tant où ya kei, nde la fille aiko sibumona kei, na c'est ça non test, na zo ka bien te boya se trouver boezem. Comme il savait là où mobali na bande ko bima, ake alukie, a solo nae, en tout cas mobali abaki a reconnaître zemi wanati. Des insultes aux andumba nini boye zemeza yangai te yebika déjà biso za so tiki moi si 2 semaines, 1 semaine déjà c'est que Dieu soit kio. Donc le garçon a poussé ses raisons et voilà, c'était un peu ça. Ndé la fille kaka to ko apeto tout la raté bon to comment bon oti basi da mibali tout la souté car na ba se ba choc na ye na kata ba pasi na ye ayokuta na mo mbali mususu garçon alingié comme elle savait déjà la situation qu'elle avait, donc azaki ka prête ya kozwa engagement et puis pressé de sortir avec cet homme parce que pour alukara ndengeni non ça il a calculé ses dates et tout, tu connais les filles quand tout fonctionne et voilà la fille a tombé enceinte. Ça, pardon, plutôt le mec du nouveau mec qui est Azanzim. Bon, le garçon pose la question, un homme sérieux, un homme tranquille, posé. Ah bien, ok, d'accord. Comme Azanzim, c'est pas un problème. La fille insistait, non, moni, Sony, il faut faire quelque chose et tout. Il y a un procédé qui n'a pas étape, il y a un mariage, et puis il fandi. Simami Kolo. La fille a commencé à coup d'appel. Il y a ex na ye. Et comme il vraiment va menacer dans le téléphone pour dire que non, je vais récupérer mon fils. Voilà. Vraiment. Après tout ce temps, oya tika ki nani oyo moi si awanga na kipe selon l'histoire. Et puis a comment réclamer zem. Mwana nanga, la fille a marié. Alobi papa wana aza na ndaku mobali nanga ayebi makambo yo tetika kolukila ba problème alobi na porter na yo na mobali na yo na justice po bopesa nga mwana na ngai de menaces comme ça et puis voilà c'était un peu ça. La fille à question abeti solo na ye étant que papa tondo lukaka to po to fiara na ba to moi ba connaissance ba moi peme nso boza na mutu moko. Papa Bogis, il paie, il le mien. Baudric. Papa Baudric, merci beaucoup. Papa Baudric, il le mien placé à répondre. Étant qu'un homme, étant que marié, étant que responsable, nous avons des gens fous. Étant que fou, quelle est ton analyse? Un petit conseil, un pensée? Bon. Le Kolanga. Na part nanga na koki kwa accepter te nini opesa mwana wana kende opesa mwana wana te oui parce que 10 ans ils ont déjà balé 10 ans oui 2 ans 5e déjà primaire oui mwana zotanga azolia na ba document yo. Comment possible la pesa mwana na kende? Pesa mwana te. Directement comme mwana nga. Mais ADN sur le plan du sang, c'est pas ton fils. Bon. ADN bako kende bako sala pas mes ate. Est-ce que la justice na biso même si ya mboka ils ont autorisé te bloko. Wanga na kizemi. Ateta mwasa zaki na nous libre. Akutani na mobali mususu. Quel que soit yeba ki to yeba ki te
accepté kozwa zemi wana bokoli yango mwana botami akoli yebisanga est-ce que na hôpital ba document o ya mwana wana za nango abimelaki na hôpital eza na kombo ya papa na ye aza na ndako to eza na kombo ya papa ya makila na ye? Non, non, il y a tout justement, il y a papa Zananda. C'est ça, c'est ça. Acte de naissance. Oui, c'est ça. Ok. Donc, ceux qui ont papa Zana Boussou. Donc, ceux qui n'ont pas bien, à côté comme moi. À côté Simona. Ceux qui ont botika moi le moko wana. Oh, donc, directement, na kati moté manaye, à se reconnaître que moi na mobali un jour le bien au sal ça y est. Donc, comment possible c'est quoi ya moi na pesa, même si ngana pesa té. So Isaïo pesa. Qu'est-ce que tu peux considérer Isaïo est arrivé par hasard dans un songe, na tandoto na rêve. Olotelo mwa bongo. Bon, tango la muka. Soki kezanga. Na kokamata na mobali wana na tie na prison. Na boloko. Na boloko. Tu es méchant, hein? Oui. Au moins, c'est ça le mal. Moi, bino, la chaîne, on a ce plan, mais pour na, bon, traiter kaba problème bili. Ok. Yabatu. Tout le kakamé, tout le dans l'Ancien Testament. Oui. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'accès, on tabeton batana gauche, puis c'est droite, tabeton. Je pense pas qu'il y a un salango. Babeton batana gauche, puis c'est droite, ou l'ingate. Bon, directement dans l'Ancien Testament, on pèse le boko à gauche, va pèse au mbata, il faut la kangaliko fina droite, na mamoliango. Mais nouvelle alliance, c'est ya, papa. Non, non, la nouvelle alliance, c'est de Jésus. La nouvelle alliance, yango est créée. Tobakuluna est créée. Tomiyibi, tout miyibi. Parce que Christ a en compassion, yango yo lingi compassion na te tonini. Mais maman, Bible est kalsabiso. Na kata temple. Tangu mwana nzamba yaki. Amoni ke temple ya nzambe. Ba comme si on lieu de commerce. Ça la gini. Abengana kiba. C'est ça. Directement kaya bongo il faut comparer on a kawana. Netinga. Na ko pardonner te. S'il te plaît. Vous pardonnez te. Jamais. Yo télémika un exemple à temple pour Annie. Mais parce que Christ nous a dit de pardonner les uns les autres, non? Comme Yemo Christ a salé la son écoulos, n'est-ce pas? Bon, ça va. Tellement Christ a salé son écoulos. Yebisanga soki kulu na botoli osaki akati yo pota. Okufunda na la publicité so yebien. Iwana sikwe comment ko dépendre na mutu na mutu. Kulobala te ko dépendre. Po salango kaka. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. C'était bravo, Jésus. Un conseil par rapport à couple, wana. Un petit conseil. Pas de conseil par rapport à couple, wana. Na kusenga na mobali wana. Sukaza mayele, atika. Ok. Atika mwana na place azokola. Ah, le ex wana. Ok. Soki ke na mobali oyo azana ndako na mwasi na ye. Soka linga mwasi na ye alimbisa ye. Ok. Atikala na mwana continue bokola ye. Si ça arrivait que même la fille à question alingi azongisa mwana wana. La fille à question. Papa na ye. Alinga azongisa mwana papa na ye. C'est que na yo na bengani yo. Papa la raifumo. Mais oui, c'est que na yo na bengani yo. Donc kende mwana na yo faut bimo kende. Ok. Oui, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Ndenge mboka na biso ezo tambola. Lelo, quand tu vois de jeunes, ozomona bilenge, ndenge bazo fonctionner, moi, Kikuluna, le fils sont laissés na bamaramo ya bien te, et puis, oko conseiller gouvernement nini? Pour conseiller gouvernement, na biso ya mboka, insécurité na mboka. Eza vraiment mingi koloba. Bakonzi na biso. Vraiment, basala le mieux, ba créer ba entreprise. Ok. Président Nabiso, le jeune président Fachi, vraiment nalingaki mingi place aza. Vraiment nalingaki mingi. Nazomona idéologie na yeza lokola idéologie ancien président Nabiso Mose Mobutu. Ok. Azotikela biso mwa bilembo ya malamu. Ozo sala ke biso génération ba jeune tokosepela. Tozomona ngo. Tozomona ba prince secours rebelle. Tozomona ba établissement monsieur ça sala belé o tozaki nango te tala vraiment des laka.
Mais le lorsqu'on continue avec moi, il y a une différence. Sur le stade de Martin aussi. Oui, tu vois vraiment qu'il y a une différence. C'est ça. Non, c'est pas la même qui la président Nabiso a continué l'idée à Tikate. Je comprends bien que l'ancien président Kabila Lobaki na tout en rond est Kazalaki na 15 ou 10 batamayele c'est qu'il ngaza malamu. Je comprends bien que le président Fachi c'est qu'il a semané ne fils qu'à 5 bazali pour sa maman malamu. Ok, voilà, merci. Une question à Souka parce que c'était l'analyse. Aujourd'hui, quand tu vois les églises, aujourd'hui, elles ont fonctionné, les chrétiens, bazali sous vraiment un amour, arrêter de prier. Pourquoi? Tout ça parce que tout est lié na pasteur Bakombesko, pasteur Boye et tous ces bavires, tout le banka bongo, ils ont les cas na ba télévision, na l'église, na biso, ba publication, le pasteur derrière les escroqueries, derrière les femmes, toutes ces histoires là. Quand tu vois, étant que chrétien. Bon, ça l'a vraiment passé. Le pasteur na biso mingi, bazo sala musala nzambe. Le col sengela kité. OK. Yesu ye moko mwana nzambe tango yaki a travaillaki pour l'amour du Père. Mais entre temps les lois serviteurs bazoya ko travailler pour na ba poche na bango. Je remercie mon pasteur Marcel. Jésus revient. Place à ça vraiment nzamba pambola. Jésus revient. Oui. Je peux. Vraiment nzamba pambola place à zalipo. Azo talisa chaque fois. Revenez à ma pasteur. Oui, c'est pour ça que nous avons tous dans l'Ancien Testament. Non, que dans le Nouveau Testament. Oui. Kata. Comment possible? Na landa une fois, na Molière, bazol la qui sache, mondi memoyembi, il fait à passer moi dans l'église, pasteur azo zelse église a préféré que je me crois qu'il n'a pas teka. Pour asomba bakisi molima mo anebika ba filmai ba BP ba l'accès na TV. Tu vois? Donc directement que bolingo eza nango plus l'amour à l'église. Exact. Donc ba pasteur vraiment netinga vraiment c'est malheureux. Nous avons basala nzambe te. Vraiment malamu na Congo. Bazati. Jésus-Christ ayane kaka qu'il revient. Ah, netinga naza déjà na mwana nanga soka ko ya na ye sina sali pe yanga vi mwana nanga mobali azali grand sont déjà l'esprit qui est en toi âme aux assure que quand il vient au kota lola bon netinga za ka sur no kota lola po sala ka mabete na bete na bete. OK atomba na sentir tanzo mbazo senga. OK obi ke même ba chef ba banga makamasi banga makamasi. Voilà, merci beaucoup. C'était bravo, Jésus. Boedengai, na spot. Et puis, on se retrouve. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc là déjà benganga na lomba po oza pesika na bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Voilà, merci beaucoup Elias. C'était l'orphelinat Vida
de maman Émilie. Voilà, beau soutenir Banawana, bazana besoin nabiso nyonso tout. En tout cas, ekozala vraiment malamu mingi tangi sorphelin, les orphelins. Nzambe akusanga te kopambola yo. Papa na ngai. Bon, naso lingo benga yo fumu. Parce que na sepi na lolongi olati, ça m'inspire. J'ai encore une surprise. Nana moi surprise mo bola na salo lisusu à part la surprise to benga ki on émission. C'est pour nous sous ezali. C'est vrai. Ouais. Bonne surprise. Bravo. Oui oui, une très bonne surprise. C'est vrai. On a vraiment aimé. On s'est pris la surprise en ezala kitoko. Wow. Parce que ici bravo Jésus, c'est toujours ça. Bravo Jésus, il y a des solutions. Bravo Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mario Lingi, tout ça dans l'Ancien Testament. Là, c'est ça, la rata, on sait les sous, fouta ngombe. Toi, fouta ngombe, combien ngombe de comment? $10,000. Tikaka mawanzambe, ça, la papa. Et ça, la vie, so bien, mawanzambe. Voilà, Elia, Delich, c'est ceux qui m'ont ezali. Surprise dans la kota. Il y a papa Fomo. En tout cas, Tonito, ça les surprises, les là. Voilà, Fondation Denise, Nyakero. Papa, surprise. Waouh. Mais, je suis étonnant. Surprise, nanga, madame, nanga. Mais on a mal aux un joyeux yambaye, hein? Oui, on est bon, mais sinon, on a tous les problèmes. Qui m'a allé, c'est moi allé. On va avoir toujours l'ambiance, n'a pas la bisson. Oui. Ok, voilà, merci beaucoup. Madame Anita, azana na surprise moko, ya oyebiso papa. En tout cas, soki oko luko yokae, ekozala malamu. S'il te plaît. Madame Nanga. Ndenga zawa na za surprise kwa msanga. Nébité anniversaire na geseleka. Anniversaire no leka. Oui. Quelle surprise aussi. Ya yepe ekomi en tête ou il est commis? Non, il n'est pas dans le comité. Bon, nébité n'est bien. Comment possible? C'est pas vraiment que ça n'a qu'à. Oui, peut-être linga ça on a télévision, peut-être pour ça à surprendre yo. Batuba mona comment approuver à mon comment linga kayo, on ne sait pas, elle est là. Maman Anita, papa Zali. Est-ce que vous connaissez les Kambo Bengelié? C'est maman Anita qui appelle ça son numéro non hein. Bon, tellement de surprises, mais c'est toujours comme ça. Hein? Ok. Chérie. Oui. Luka place na motema na yo olimbisa ngai. Nayebi ke nasali yo mabe. Me nazali na choix te. Esengaki kaka nasala yango mpo na bando oyeba te nini fali nasala na miniti wana. S'il te plaît, Anita. Enfin, il y a un problème? Oui. Papa ngozangaki moya to pétan na ndako fo oya nemi. Ozo singanga déjà pardon, je ne comprends pas vraiment. Nandako na ndo. Salut mabe. Même. Menace quoi. Nandako na ndo mona moyo oyebisa o te. Na bando oyeba te na banda ndenge nini. J'ai bon yo komema nka awa. Pour na sola no ka awa. S'il te plaît, est-ce que tu as place toza ils ont les candidats bato tabiso? Quel genre de pardon lingo senga ou préférer une émission, s'il te plaît? Hein? S'il vous plaît. Pourquoi place na mtema no meko limbisa ngai? Comment ça m'énerve, s'il te plaît? Tango linga ngai. Nazala déjà na zemi na ngai. Na bando yeba te sono sana. C'est la dame, s'il te plaît.
Na comprendre bien. Je sens déjà chaleur, hein? Papa Fomo, apaise-toi. Non, non. Pas moyen pour s'apaiser, vraiment. Elle a quelque chose à te dire. Essaye de l'écouter. Ezamie. Est-ce que vous comprenez ma rambazoloba? Oui, na comprendre. Alobi qui est en bolingana kinaye. C'était quoi, maman? Zala déjà na zé. Déjà na zé. Mais c'est normal. Moi si nalingi azalaki na zele te onga na yebi onga truc na yebi azala tozo vivre bien et après ayebi singa azana zemi na ngaya komi nango ça le problème a komi nango le zemi a komi nango yanga. Papa, s'il vous plaît, est-ce que tu peux... Jusqu'à niveau que nakende kobima pana bango, wazana zemi nanga. Mwana koli. Papa, s'il vous plaît. Est-ce que Okoko yoka? Est-ce que Okoko yoka mamani? Est-ce que Okoko fanda mukio yoka mamanita? Mamanita. S'il vous plaît, arrête de crier comme ça. On peut ça les lots moka bien tes papa. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, pardon. C'est chou. Nazala na joie te. Ers nanga na wanga na zim nanga. Ngo mon tonto lingana na yo. Ndo choba pression mi to bima na yo. On est bé qui nazala da. C'est démon. Mais non, c'est un démon. Comment je... Maman Anita. Si je comprends bien, du solonio sozo beta. Yanga, madame, vous avez qu'elle a reporté une plainte? Non. Toza a pour notre solution. Solution? Elle voulait te dire quelque chose parce que, à quoi que tu as na ignorance, tu crois que c'est pas normal. Zemi ango siko pa maman. Explique ton mari, Zemi ango salaki nini. Il fait comprendre. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Et ça normal. Apaise-toi. Est-ce que Papa Brodrick, est-ce que Okoko Fanda Mouké, Maman Anita, s'il vous plaît. Luka place na mtemo limbisa ngai. Parce que na ibe te sunenga na sani na zemi wana. Zemi wana parce que ers na wanga na kiango. Abena lukela ngo tata mususu. Na gardaki na mutema mingi ya omoni lelo. Na jige bon ya koya a vérité. Madame, s'il te plaît. Ce qui est, elle s'est engagée au début. Elle n'a comprendre. Tolinga na kati na temo. Elle n'a pas place. Elle n'a pas luka. On veut que situation là. Mais ya kokomisa mwana koli. Bana mwana ngati. Bo lelo un jour so tata na mwana na ye. Na boma ye. Tona bando boma na ye moko to na sani. Anita, mwana aza yete. Si je comprends pas, ça mwana fumute. Poko tiko na zemi, oui, mais nengo ebisa biso ki aza mwana ete. Oui, aza mwana ete. Siko. Minute kolo mwana. Nini? Chouette. Nini? Donc yo bete obi? Kolo mwana yaki pona o réclamer mwana ye. Yango nazale na chouette, fallait na ebisoka vérité. Olobi tata na mwana ngai te. Pauvre garçon on a ça que réclamer mwana ye. Mais madame, on va s'en sortir là. Sécurité, s'il vous plaît.
lelo na Kinshasa eza lisusu place te ya kolongwa la statut ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Terrain à vendre, il y a ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé, à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Abonnez nyonso chez Biso Télévision où ils ont cadeau pour Nabino takoti na bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à la station Bibois Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226.